quoi cash toujours et comme d'habitude sur Club Original de César Ngadi les leaders tant au Vanda Katopé c'est là tout le monde et d'accord tous avons na kati RDC République démocratique du Congo Kinshasa la belle Kinshasa la capitale précisément na commune ya Ngaliema hein na Badjeding ndezala kaka si je na biso ya lelo tozolobela entre moi sina mobali na alinga makasi hein bolingo ndezala kaka kola ikuka tambusaki micro baladeur ndenge zala kaka tolanda. Bonjour papa. Bonjour maman. Comment nani? Sylvain. Papa na biso, ibisa biso d'après yo entre basina mibali. Disons, moi sina mobali na alinga makasi. Les hommes mobali nem talinga moi si makasi. Pourquoi? Bon, pour mon mobali nem tabanda akolinga moi si. Ndi yango mona kino mobali amepesa kama makasi pa ya moi si. Ndi moi si alinga kama mobali. Moi si mobali alinga moi si makasi. Mais au moins te que Kinshasa lelo e komi basi ndi bakomo zo déception makasi par rapport à mibali. So bakomo zo déception pour bazo tambola bien té. So bazo tambola bien déception ko za été entre mobali na moi si. Mais babiso moi ça ça mabe c'est que euti pas mobali. Mabe euti pas mobali yango ils échanger moi si. Bon, ndeti biso na kisasa eza bien dengo lobi ke eza bongo mais pas na ngai na mona akeno basinde bazana amour profit tango akomi pa mobali sifiye ba pesa yo azana ngo posa alata di papa alata soki nini mobali mususa linge po kota bimisi 50 koto 50 tango 5 koki 1000 yom tozo sala ngo nanu kutu osombi lopango te mais yem tazo ke ko changa na mibali lobi mbongo asombi lopango donc profit na bango nde yango zo mona ke mwasi mobali azana bolingo makasi mais mwasi azana bolingo makasi na mobali te tukuti papa na biso za na musala ndezala kaka. Bonjour. Bonjour. Kombo nani? Kombo na ngatade. Bon, yebisa biso entre moi sina mobali nani alinga makasi d'après yo? Moi si mtalinga mobali makasi. Kwani ka moi sindalinga mobali makasi? Moi ça alinga mobali makasi parce que de un d'abord première fois na Oloba. Et ça d'abord que mobali mtasaka afin que moi ça zala. Yami balé na Oloba que moi si esengé na alinga mobali mingi parce que ce mobalité moi si je dois besoin d'un sur et maté parce que mobile esengé azala afin que moi si ba désir non seulement que na ba désir charnel te na ba que ba posa na ye pour que intérêt mo bala na be katina biso et d'abord intérêt ya mbongo donc intérêt ya mbongo besoin mo asala mbongo mo asenga azala ngo besoin asoma neti ka belo ebimebelo abasoma il faut que mbala za pembe na ye c'est pour ça il faut profiter de l'occasion pour na rolinga ko lakisa bolingo mingi pa mobile na ye. OK, merci beaucoup. D'après papa na biso lobi moi sindalinga makasi. To continuer toujours un micro baladeur na biso. Tomoni maman na biso azawa. Tomoni maman na biso maman to leka wapi boy. Bonjour maman. Bonjour maman ngai. Maman kombo nani? Kombo na maman José. Maman na biso yebisa biso. Yo za maman ba nebele yo ndo boti biso. Entre moi sina mobali na alinga makasi na bolingo. Na bolingo moi si kam talinga makasi parce que mobali so kazo sale makamino so malamu akose donner na mobali wana ko sepelane makasi po azo ko sa posa na ebande tisuka. Maman ya biso boyoki maman ya biso lobi moi sindalinga makasi. Skola ikuka cash a continuer toujours micro balader ndezalaka. Bonjour papa. Oui, bonjour maman. Kombo nani? Papa Matoni. Mais papa tu pose na cash nete. Tu évite yo so banga maladie te. La mari venait tout aussi mais heureusement papa na biso za cash ne heureusement. Papa si je na biso ezali tolinto yeba. En amour, nana linga makasi. Entre moi sina mobali, na penza mi pesa kamara. Tu que mobali nda banda ko linga moi si. Mais entre bongo mi bali na mi pesa vraiment makasi. Mais bolingo matuka. Ya bolingo masi mane mutu. Alinga mobali makasi ma. Ezala ne bongo. Siko soki ba boyani, nani pe atikala na choc makasi. Bon. Ezala ka biso mbaleka ka. Donc entre soit mon ngai soit moi si tozala ka de ma shot. Siko nana poser cette question moya suka. After break-up ezali lokola after relation na bino. Après relation amoureuse quoi. Yo pona yo au salara combien de jours pour bosana? Bon. Ça mata ngamba tu na bana ko kalama kanama mtima bateme moi 2 jours pas pamba time kichina. Oh yo 2
jours donc oza makasi papa za makasi alobi 2 jours donc abose na yo to continuer toujours na micro baladeur na biso nde ezala kaka kombo nani papa kombo na ngai monsieur Loli ya monsieur Loli tozana sujet na biso entre mwasi na mobali na alingaka makasi bon entre sujet ya mwasi na mobali na bolingo esimbamaka pa mwasi na ndeni po omoni ozo toyebi ke mobali nde azalaka conducteur nde akumba bolingo te omoni eza mobali mosusu mpo krake mwasi ashino bamboma aza na bolingo te na yo donc bolingo nde esimbamaka pa mwasi mpo biso mibali tozalaka systeme ya kotante mwasi kiti na mwasi ntango recevoir yango yambinga kitoko sikoyo nde koprouve ke non soki na bandaki koakomine des chemin okomona na kotaktike entre Nasi na Gisèle omona Gisèle nde mdaolinganga mingi par rapport à Nasi seke nalinga Gisèle po Gisèle so nake na pesa explication ke nanga eloko te a comprendre faiblesse nanga mais Nasi alinga mbongo vraiment vous comprenez donc na bolingo mwasi nde mdalinga mobali donc mobali okosala effort ndenge nini olinga mwasi convaincre soki alingi yo te en tout cas zéro Bible eloba Marie mobali alinga mwasi azala soumise bino bopasola na bino yango te to pasola ngo to moni Bible mobali ndalinga mwasi ti mo bolingo za système ba critère omoni so critère ya yo mwasi na mobali ekutani te bolingo ne progresser te donc eza ndengo na wana uto yebisa o mettre ke non bolingo esimbamaka pa mwasi biso mobali to lobaka mwasi so a comprendre ke non na so linga mobali oza la référence nanga c'est quand on a bonheur on a malheur na les bolingo nde yango wana ça va merci beaucoup na sepel makasi na on continue toujours bonjour maman kombo nani Christian d'après yo entre mwasi na mobali na alinga makasi d'après ngai mwasi alingaka mobali makasi tout comme mobali pe alingaka mwasi makasi mais oyo aleki ezalaka mwasi soki alingi mobali akopesa affection nyonso mpe na bolingo nyonso aolinga te ke akende aolinga te ke asi trompe mobali libanda na mibali misusu tant que aza na bolingo wana mobali d'après nga c'est un peu ça. Ok, ça va, merci beaucoup. Donc, continue toujours kaka. Bodosongo eza na ndeni mpona yeba kitinga uti boye. Ya mwasi mobali. Kombo na nani? Oh, za na monyo za pressé makasi Oh ben appétit koloba. Na sentir. Kombo na délivrance na vandi na mama soki awa. Ok, bien si je n'habite ezali entre moi na mobali nanya linga makasi d'après on a yebi ke nde na mona boye déjà comment no lingati. Oyebi makambo mwasi na mobali loro lobiana mwasi mususu alinga mobali makasi mobali mususu pe mwasi alinga ke makasi donc ça dépend ça dépend ils ont dépendre ok donc nga selonga mwasi na mobali c'est ka ba mobali balinga na makasi siko na bolingo soki makambo baby relation ici d'après on a na passe makasi koleka entre mwasi na mobali selon mobali nandeni kaso balinga mwasi ne mingi par rapport babebani basusu mobali mibali nde tozalaka raisonne mwasi ne so alingaki ye mingi mais bana basi siko bakoma bango manfu oma mobali nalingaki ye mingi baboyanaki ezwane mosusu etali nango ye te mais balobi bino mibala lelo boza na basi ebele donc omona soko lie pondu lelo lobi il faut changer ndunda nde ezala kaka ibala lelo bakomi na bango na basi ebele mpo basa lelo mpe baza so ndeti ya kala te basa lelo mpe bakoma bandumba azobeta na ndako azobeta mpe libanda mai mobali oyeba eza te yango na kese bopozana donc eza mwasi eza mobali toaka nde moka oyo asalaka mabe oyo mpe asalaka mabe nganga elobeli na ngai yango wana nayebi te vraiment merci merci bonjour bonjour kombo nani Voldi ya si je n'habite ça entre mwasi na mbali nani alingaka makasi alingaka makasi mwasi na ndeni kasi ntango bovivre na ye so bovivre na ya bon état amoni vraiment ke oui mobali oyo alingi ngai apesa confiance etanke biso mibali biso ezala na biso ka passe par tokokeli kozwila esumbanda mosusu yango mona wana séparation kota entre mwasi na mobali so azwi décision omona nde omona teke faute euta epa na bino mingi oza na mwa 2 chéri na yo 3 chéri na yo babilo mwa bon génération ya kala na ya lelo échangea ya kala toyeba bamama kala liboso bazala bamama sérieuse mais ya moment oyo jeune fille omona ye ana mwa moke 3 enfants 4 enfants
yango mona bongo génération ebeba mais bino mpe mibala lelo bokomolinga bamama omonaka jeune fille wana opesanga ninga elote nyonso kaka yango ya maloba mpo bamama mpe bango mpe bamonaka biso mibali mpe kaka ndenge moko ye mpe alukaka azwama mbongo ne moke atia na poche mochina. Ça va, merci beaucoup, merci. Et on continue quand on a des questions, on a vu des alaka, parce que là il coupe à cash, à qui m'a solo na internet, tout le monde est d'accord, César Ngadi, Yemoko à la pointe. Bonjour papa. Bonjour maman. Pas tout le monde est dans mon salam, mais on a dit cash n'était. Naza na cash ne na tende na poche, là quand zote ka mayo lobezate, yango na bomba ki na poche. Ok, kombo nani? Kombo na ngai Moïse Mampuya. Si je n'habite pas ali entre moi et Mobali, nani alinga makasi d'après yo. Mobali. Mobali point. Pour Mobali ye muto. On le bika bon pour na yo poser Mobali. De, pour na ngamote na yebika Mobali nde ye leader. Mobali nde leader. Papa le Mobali ndalinga makasi to continue toujours na micro baladeur na biso. Merci beaucoup, merci. Scola iko kwa cash. Nous boyebi. Tokuti papa na biso tobeta masolo ndezala kaka si je na biso zo continuer. Bonjour papa. Bonjour, bonjour. Malon la cache-nez ou bien dengane? Non, il dépend de yo Ça va. Mais tout tamboli tout monde ba cache-nez presque pas meilleur tout monde vraiment ça va Na cache-nez na yo. Malade des alliés je me protège pour malade des alliés. La cause hasardée c'est la vie. Nana cache-nez nga nazo respecter mes règles barrières il y a oh batinda ki biso ya corona quoi. Vraiment kombo nani? Bon, communément appelé Yaya mais batunyo so ba ibinga na ba étiquette mais na notable il y a ici ko coûter lingai. OK, ça va. Si je n'ai pas le to lobela. Bon, bolingo ma peine de love quoi. Entre moi sina Mobali na linga makasi d'après yo. Bon, razano nous célibataires en dire si. On a évité mais bon ça dépend. Moi c'est linga makasi, Mobali pa linga makasi mais basi pe na kini batuli trop bango ne bakomo linga moi makasi. Mais bon, na kisasa pe mibali misale ezate. Basi bakoma na bagenda mais en tout cas babiloko wana faut que ne retourne ngo mingi na balibanda sika ba payo eza moins bien. Pour biso en vrai na sens bien. Bolingo ezaka susté na kisasa. Ba intérêt kaka nem tetikala. Bolingo ekufa déjà. Papa le bolingo ekufa déjà mais bino to ebi ke mibali bino bonyokola bonyonga basi fa omona ozana ba 5 chéri na yo moko alambela ko fufu mususu na ebe olamba te mususu aza bien côté mususu ba bilo mo abongo. Bande kono pa basi bonyokola biso makasi mususu aza na muto akopesa mesh mususu aza na oya kosomba chaînette ya soutien zali ya kaleso azali na ya sapato azali donc tozoke na biso ka ndenge mo. Ok, papa lobby, on continue toujours na micro baladeur na biso. On continue na micro baladeur na biso. Bonjour papa. Bonjour. Kombo nani? Kombo batutu ba ebi lebo mpese. Naza notable peka ya koto beaucoup telinga ya. Si je na biso lelo ezali entre moi na Mobali na alinga makasi d'après. Ouais, si j'ai moko eza si j'ai moko bien. Bon, réalité comment mususu. Tebi ke liboso ezaki mwasi nde bando linga makasi. Mais réalité kini sikoyo echanza et comment Mobali nde ko molinga po basi bazaka susu. Vraiment droite bien sérieux. Aza koto na nzela mususu kote kuna paza na nzela mususu. Mais réalité kini koma basi nde bakoma komonisa mibali pasi po mibali nde bakoma kobunda na moye ezate akendo kota baluka mwa muke po na soutenir mwasi mais et aussi mbaté. Yango moni basi nde babunga nzela bakoma na orientation mususu. Mais babi système à Kinshasa comme ba jeune garçon bakomo préférer na ba maman pona ndenge zalaka moi mike na éviter quoi. Yango ba fille pe bakomi na bango lemba na bango bino. Te voilà pena za réalité. Omoni kine komi passe. Muta omona ke maman wana obimisa moi 2000, moi 10000. A préférer que n'est pas maman là. Mais ba maman pe ba comprendre que ba jeune fille ba olinga sous ba jeune garçon te ba ome pas ba papa. Ya ba mo pe ba mo kitana se biso to sani to profiter ka to kenzela mo po na bi ke kuna na kozwa mo eloka muke. Ya moni pour l'instant mikolo ki ninde za pena na moyete. Ya moni ba garçon ba ke pas ba maman, ba jeune fille ba ke pas ba papa. To ke ka bongo na rythme ya Congo.
Bonjour maman. Bonjour chérie. Tout le monde est au salon à te déranger, j'espère. Comment on a dit? Ah, bijou maman. Maman, si je n'habite pas les allées, Bolingo Mapendo, entre moi et Mobali, d'après on a Linga Makai. Bon, d'après nga, moi c'est Mutalinga Makasi. Moi c'est Mutalinga Makasi d'après eux. Nandini? Ah! Nandini susu. Bon, bébé, boy, la bango, non, mi bali ne balinga Makasi. Je peux côté le binon, basi ne balinga Makasi. Wa bakosi. Basi ne balinga mi bali Makasi. Poto mon en réalité on na Congo. Tout mon ango. Moi si je suis lingi mobali na ye, avandi na katando avandi. Mais mi bali ako linga yo, asa misu libanda, misu pai tout ça. Biso nde to linga bango mingi. Pour ba jeune fille mikolo ba comme na bango na batata e. Ah, wana conseiller ba jeune fille ya bongo batika na bango eh. OK pas tata ko lukani. Bible zo pekiso monda mutakala ya tata na yo. D'après eux donc basi nde balinga makasi. Basi balinga makasi. Ça va, merci beaucoup, merci. Bonjour. Bonjour madame. Comme bon ani papa. Comme bon ani fidèle. Bon, si je n'habite pas à l'élo Zali Bolingo. D'après eux, entre moi et mobile na linga makasi. Entre moi et mobile. Mais habiter les gens n'avaient pas décrit en haut, mais au monde balobaka, la beauté d'une femme, la beauté d'une personne dépend de celui qui l'aime, c'est ça non? La beauté d'une personne dépend de celui qui l'aime. Pour n'angai, et ça vit n'angai, les opinions n'angai. Pour n'angai, je trouve que Bolingo, Kolinga Makasi, c'est de part et d'autre. Bon, ok. Nabolingo, après relation amoureuse, d'après on a eu un roman à choc pour un Makasi. De part et d'autre. Donc vous avez une réponse fixe. Des réponses fixes dans un mois de part et d'autre. Tout comme tout comme quoi si on a ça là bien mingi. Mais c'est un choc. Non, pas tout le monde va linga ndenge moko côté, c'est impossible quand même. Ba linga ka ndenge moko côté. Lorsque je parle de part et d'autre, il dit que le bâtiment est au Kabouani, biso va être un choc. Non. Il y a des fois, moi, c'est un choc. Il y a des fois, on ne peut pas être un choc. En des questions, on a des places, on a des cas de plus. Il y a beaucoup de gens. Nani siko entre moi et mobile d'après moi place to comme tozongi ka wana ozoki ma metozongi ka wana neti ngai ngana pa na ngalinga makasi ngava sona lingi moi sa linga makasi yo lo belande yo donc d'après yo mobile ndalinga makasi si on a comprendre yo bien ngai ezake que mobile ndalinga makasi mais d'après ngai bon d'après ngai ezake mobile ndalinga makasi pour ngai ndi ndalinga makasi ngai mobile ndalinga makasi point Bolingo no? Balobi mikolo dans la kin. Basi mibali nde bazo disons mibali nde ba décevoir basi trop. Ko basi baleli na micro skola ikuko ge mibali nde ba décevoir ba makasi yo olobi ke basi mibali nde balinga basi makasi. Basi baleli na micro balader trop. Bango balinga biso makasi, yango balila makasi. C'est ça non? Yeah, c'est ça oui. Boso nga saki yeke soki za ce qu'on a kana biso okolobani okolobani donc ils ont défendre nos mibali pour poser mobile si on comprendre bien défendre mibali te ngai nde fidèle nazaka so na lingi na linga makasi donc lorsque j'aime quelqu'un j'aime bien. Nabi que vous avez belé liboso avec écran nabino pour na kolanda micro balader ya lelo. Merci beaucoup to comme na suka émission na biso. Merci na ba conseil puis na ba prière nabino. Merci beaucoup, merci maman Jeanne Kadia. Maman Fatouma Ikoukou ma sœur, maman divine, sans oublier Trésor Mokala. Grâce à Ikoukou Diogo et à prêtre Gauthier Mascotte, Gauthier Massia. Merci beaucoup. Numéro ya skola Ikoukou eza na écran wana. Ba conseil nabino pe ba remarque eza welcome na émission ya skola Ikoukou. Hello South Africa, my friends. Na bosa ni binote South Africa. Bambote belé des alakaka. Bobo santé ko s'abonner na club original. César Ngadi. Hein? Avec César Ngadi, tu tambola partout. Avec César Ngadi, tu sepel Sabino de to kumesana ko sepel Sabino comme d'habitude. Tout le monde est d'accord. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA.
eza na kati o parti BB o CFAIO eza na kati ya Sepela TV bouquet comme ya muke boye o tina poche voyager nango keno partout lingi na bouquet no ya Sepela TV même mabiso ndenge zo mema biso wana 4K machine madaka daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Voilà, chers amis, je vous demande de vous abonner massivement sur Adi Loba TV. Venez me rejoindre, venez me retrouver sur Adi Loba TV. Aïe! Boya Ebele, Bokoto, na Adi Loba TV. Aïe! Vous aurez tout, vous serez servi, vous ne serez pas dessus. C'est vrai que ça fait un bon moment, tout le monde a une sous-tête sololité. Na lobi nabino, Boya, Bokoto, na Adi Loba TV. Aïe! Dans Labino. Rendez-vous dans ce moko Adi Loba TV. Abonnez-vous massivement. Rendez-vous dans Ngai Nabino Nangai et Zana Adi Loba TV. Je vous attends, vous ne serez pas dessus. Adi Loba TV, aïe! Adi Loba. Toko Loba na Adi Loba TV. N'hésitez pas, vous ne serez pas dessus. Adi Loba TV, aïe! Venez nombreux, non, c'est Labino. Adi Loba TV, aïe! Boya, je vous demande de vous abonner massivement sur Adi Loba TV. Adi Loba TV et au Pesabino Basango Nyonso. De manière générale, Bozala informé, analyse, émission, interview, reportage. Vous serez servi na Adi Loba TV. Adi Loba TV, aïe! Rendez-vous na bino nangai bokoto Adi Loba TV. Adi Londole le célèbre beau comme un dieu. Ah, c'est la bino. Monanga innocent Chouami ya lolo Christophe. Soki olinga kangai. Soki pe olinga no ngai te. Kotaka na YouTube beta ya lolo Chouami TV. Ya lolo Chouami TV. Cliquez na s'abonner. Pardon. O s'abonner na ya lolo Chouami TV. Et au salanga bien. Et au salanga elengi. Au salisangai. Ya lolo Chouami TV.
nalingi namona bino ebele wana posa otala théâtre olingo oyeba actualité ya mboka wana posa oyeba makambo ya musique kota na ya lolo Swami TV.